musique oyo nazara nango musique on nzamba pesanga musique on azwinda mo ba fabrikas lelo na pesa ngo batu na cadre na ngamoko kwa na cadre mambo na ngai yango beko kutanga wana ndia ina travail na sisi déjà quelques titres ba chansons à ce qu'on en ça ba générique non ça deux génériques dans na zapena en plein travail na bosser des génériques à la mine tegoya batu bazalara pour ba bina na bango ntabini sa bango yeyo donc tokolo ba utu trotter mokile bina ba ya mado babina batengama babina bazigida babina ba lebologe la danse babina ba babloge zebele babina bina ba on a ceux qui rankin ton côté son orchestre ya la team non si on a bien un côté orchestre mais na côté des orchestres mo boy calendrier tinga pena na orchestre ba négliger na sa na nga mabete na finga batute na boma batute na sala mamba mabete ba négliger nga pour na parcours bien na za rien que te wana makambo na ngate na boma rapé batute na za vraiment nga inde na sala ka boulot na nga boy respect na mikolo boulot belé mambo ekende toujours liboso ndo mi leader boy brassard wana ndola ta makaka parce que il paraît très bien la boto la gango non vena nga bila roboto la brassard parce que charge ma moto za roboto nga na zando ba animateur tout ba robotama toujours évoluer ensemble na studio surtout si mon moi ya salima mnaye mais Neymar Santé ka non faut nga ne nini ke ba plays ali ne capable de konaye ba plays ali monito concentré nous ba bosimbi Congo na musique yo soki lelo batu bazoyo ka musique eza bino na bité kapula la pongi ngala nde konayo malgré na changeant nzela bayo ka musique eza bino. Oui, nabi malgré na changeant nzela, les époques na biso. Nabi malgré na changeant nzela kapo na oya. Non, où est l'esprit positif? Ndena bonana na kata positivité. Nyonso na sale simba. Bon pourquoi ka lelo ke simba te. Wana ya lai na kombo ya mutu. Na komba mutu me na komba nzambe na liboso après na komba fabrikas ya maestro. Ezara na komba nzambe. Po son nzamba linga ki tembele simba te. Son nzamba linga ka tembe bato babina ba ya mado batenga mate. Ya mado na seda to lobela ma beaucoup plus te me bate bele ba lobela bango moka babi ba clear na mingi ya la ya yote ya bango. Te, ngam ta pesa un cri no orchestre na biso azate. Tout ça à la studio, Neymar Santé a rappelé ingénieur. Tout ça ça l'album yende on a biso kapo seda. Alobité a salimo li gablo na biso photo ya to betele nga tout ça ba c'était tout ça bino tengai. Poso bino c'est comme si groupe ba misemo ya ninga ya Fabregas ya Villanova ba yemeza yo moko. Soki na lobela yo biso parce que Neymar Santé a yemo côté. Na kati Neymar Santé il y a des esprits de Dieu. Le esprit ya nzambe nde batambola na Neymar Santé. Nous suivez partout dans le monde, nous sommes bien sûr Cléboa, la chaîne d'actualité, ensemble avec Prince Bakal, l'espoir de la presse. Alors ce jour, je reçois pour vous un animateur qui n'est plus à présenter, mais au moins il doit se présenter à la personne de Cédaya Mado, Cédric, avec qui on va parler avec lui, un animateur qui a fait la pluie le bon temps, mais aujourd'hui il s'est décidé de faire son propre chemin. Avec qui on va en parler avec lui, mais au moins avant d'y arriver là, laisse-moi remercier l'éternel code mondial, il y a Willy Mouchenifa Petinae, ainsi que mon boss de la nation, les big boss. Pas une petite boss, pas une petite nation, j'allais dire de la nation. Merci beaucoup les boss. Et Pichu Mangaya, boss l'a dit. Hein, habituez-vous l'appeler comme ça, boss l'a dit. Pichu Mangaya, Gilles Tsungani, un artiste pas comme des autres. Gilles Tsungani qui prépare un album sans pitié. Et Ricardo Kitemoko, un professeur de musique à Paris. Merci beaucoup à toi, Didier HB, professeur de musique à Paris. Henri Boketu, comme je l'ai dit tantôt, je reçois pour vous Cédaya Mado, à qui je les salue déjà. Bonjour. Ouais, bonjour. Comment on a bien au saling à plaisir. Et puis bonjour, on va tout le monde biso quoi. C'est dans la bangoye. On t'a bien ça monde entier. On te balinga trop. Des fois c'est. Alors capo, on t'a ningisa monde entier, a ningisa pas ningisa parce que bateau partout dans le monde en ninga Cléboa. Impressionné zanini parce que tu os vraiment en ninga studio et il y a tellement de confrères ici. Ouais, impressionnant ngezara travail, musique oyo nazara nango. Musique on nzamba pesanga, musique on azwinda mo ba fabrikas. Lelo na pesa ngo batu na cadre na ngamoko kwa na cadre mambo na ngai yango beko kutanga wana ndia ina travail
na sisi déjà quelques titres à la chanson à ce qu'on en ça va générique non ça deux génériques dans la en plein travail non bosser des génériques à la mine teroya bato bazalara pour babina na bango ntabini sa bango ye donc tokolo ba utu trote mokile bina ba ya mado babina batengama babina bazigida babina ba lebologe la danse babina ba babloge zebele babina bina ba yamba bébé lelo sko ngamoko seda nena pesa mo makambo à côté na bige ba ozala décider ba osepela ba ozala décider ba osepela ba bi déjà oyo de travailler pas maestro. Babi déjà on apprend pas maestro na on a mon azana bango ba ebi ton on pesa ngo bango ba ozala décider. Alors c'est d'ailleurs Mado monde est live vraiment bouleversé en plein succès. Brusquement ba monde c'est d'ailleurs Mado à Longwe partout dans le monde Cédric à Longwe et beaucoup de gens te posaient beaucoup de questions aussi pourquoi c'est à Longwe c'est trouver ba raison concrètement à départ na yo. Non nga ko Longwe to balba no to Longwe non te nga na Longwe te nazande à côté na osala makambo nanga parce que Villa Nova eza groupe na biso eza lokwa ndaku le temps moni que non bon nga na senti que non ko mi moi chargé na mambo ebele na sala mamo quelque part na droit osala ngo avec permission parce que na village to signer ba contrat te surtout signer ba contrat de parfois na singa pe permission que no contrat zana nous mena na sali kamo bo tellement contrat zana mais tellement to signer ba contrat te na moni que non na sala mamo quelque part na zana droit ko sala yango mais village eza toujours parler mayeso c'est mon papa. Donc des fois tu dois comprendre on dit ça au sali au samamnayo à côté à Villa Nova mais maintenant ce simbité to supposé habiter les abongo to supposé aux on a parlé na yo non aux esprits positifs ndena bonana mamba na carte ya positivité nyonso na sali simba bon pourquoi ka lelo ke simba te wana ya laina kombo ya mutu na komba mutu mais na komba nzambe na liboso après na komba fabrikas ya maestro ezara na komba nzambe posto nzamba lingaki tembele simba te so nzamba lingaka tembe bato babina ba ya mado batenga mate ya mado na seda to lobela on beaucoup plus te mais bate bele ba lobela bango moka babi ba créer na mingi ala ya yote ya bango te ngamta pesa na cri no kesa na biso azate ba cri tout na ngonga moko en plus na la sona na cri maestro asepelara alinga robwaka na ngande na bwaka ne batengama nde na bwaka ne pe ba ya mado pona kata ya mado pe fabre pa bwaka nde na bwaka ne ba ale bologe la danse kongo dongo asepelara fort on prend donc on a créateur maestro yebi na créa ba plan na créa ba prendre binisa na kata Villa Nova mais ce que lelo eza à côté bato bazela bazwa biloko bien aux esprits nini à côté na ngamoko lelo eza personnel non ça peut créer tia ba krasi kezebele ba krasi kezali bonga nde na ndene ebona wana biloko asika te oza zandu oza omoni oza libulu ba biloko to binisa ramboka bato ba ebe uta rande koto yonga pe na ye koto tema ba plenza na binisa na mokili oza musique mo play musique mo ebota misika musique ezobota malelo ba soutenir yango esala bien pourquoi pas ba jeune lokwa biso pe to sala mamba boy na scène nga mouvement te mais na betara ba biloko. Est-ce que tu dois comprendre l'idéologie en moko avec tant des artistes émissions derrière eux, ils accompagner. Ouais, ils vont accompagner un peu bazali net, ils vont betelanga, bani na studio, même mouvement pénaté, na zano ngamo kana ba plein na lolo batini lutumba, ba Joe Maestro, ba Fabrice Roi Congo Kokila, ba Santé Satellite yanta ba zebele quoi, ba maître ma gauche, ba bourgeois beto yokeba, des fois te yokeba beto, donc wana mutu na ngai quoi, bourgeois beto yokeba mutu de moi. Des fois te donc ba Frank Mamba bango tu baza ba Merlin Lutumba ba Cédric Fambondo bazana mutu na bango to saka makambo ba vena ngai ba tonto ba batch les tenants du titre to sala makambo tonto Tiamuna Palace Nicole Tiamuna ndenge à Londres Cédric Yeo to so la maman merci alors c'est da batebele ba bi cause ya départ normalement beaucoup plus c'est ça parce que au bois na générique o ya lokoloté 3 jours ba PC makambu et sali au mois jalousie tant que titulaire. Et ça la jalousie na nini toujours à boire générique nini générique nini pambola bango maestro et aboro nini ozana est-ce que nazalaki te nazalaki wana tant peu plan na biso bimagi nazalaki lokolo ezalaki na zigida place na boka atebele ya bazalo ba kotelemela ngabona za capitaine beginto na bezanga brasaro yonatina pona bini saramboko ywe fabricaze maître menga na za capitaine yaba ni mantere ngai na gobanga wona ni lisusu hawa na Kongo Nzambe jona zali de standa banono ngane mokita na Bill Clinton
saru banda ko bange deux fois te nazala wana eza parler na biso na kimi mutute na longwe pété mais nazana osandi maramba côté ngana ko kima mutute kana bok na kato parole te fa lo ba ke créer na ala ye a pesa ondi eza problème taza père na ngai bonga peto na kina ya mado kuna ipa boka ya mado na ngati aza père na ngai pa boka ya mado ko changeana soka pesa nga pesa problème te zaka kino papa kam ta pesa na mwana ta mwana akwa apprendre bela prier pas que pesa batu mususu eza ma onanda ko zaka no papa mta obokola yo mais tant mwana kino okokipe ko mi bokolo kei oboti ko mi pe obokola eza ba makambo eza makambo bani eza mambo eza na ngolelo te na pe misali boso te na longwa eza na ba makambo mo boye na longwe te naza misali longwe nan nazo misali boso te na se déplacer na sa makambo na ngai na Villanova village eza parler na ngai maïs oza père na ngai toto beta ou to kalami toto beta ou to le combe les 29 soki les combe les 14 na bandal babeta ki très bien makasi na landaki na bani toto beta parce que zo orchestre ata na zaki te mais to utaki yo longolanga kuna ndeni makila na ngeza ya côté wana donc des fois te bato ba soutenir ndule na sala des génériques déjà awawa na 4 titres mo ba rumbeza déjà wana banini donc si la guide déjà très blanc mike mais on travaille pendant on travaille on doit peine temps à travailler par rapport ne ba apprendre tout à l'heure là parce que toi on a Cléboa une chaîne d'actualité une grande chaîne également et tous ça ninga boulot on va pas lui prendre beaucoup de temps parce que tous ça moi et belé mutuna mta profiter na minutes na mais au moins ba te belé ba satana yo peut-être que non na comme héritier ou Watanabe pour mon ago sala interview mon Karine Mokonzi ba biseka donc la tibwata mais brusquement on a studio non Karine Mokonzi za chroniqueuse Karine Mokonzi za chroniqueuse nde ba chroniqueur na ba chroniqueuse bino nyonso bozalaka Karine Mokonzi na kendaki se ezaki pour émission ezaki pour na art na zanango na kendaki te pour na soki ranking to na kota so na orchestre ya la team non so na bena kota orchestre mais na côté des orchestres mo boye calendrier tinga pena na orchestre ba négliger nga na sala na nga mabete na finga batute na boma batute na sala mamba mabete ba négliger nga pour na za na parcours bien na za yankete te wana makambo na ngate na boma rapé batute na za vraiment ngai nde na sala ka boulot na nga boye respect na mikolo boulot ebele mambo ekende toujours liboso ndo mi leader boye brassard wana ndola ta makaka parce que il paraît très bien la boto la gango non vena nga bila roboto la brassard parce que charge ma moto ezara ko tunga na zando ba animateur tout ba robotama na lo kwa zando moni krena na boira ya mado ba robotama na simana après yo même après ngai ba boira déjà ba comment na ba capacité te nga na zando na bango nga mona ja makambo ba banga te ba bina bana mikili partout dans le monde entier c'est d'ailleurs na fingi mutute na critiquer mutute bo chape ba titre bien na net parce que na lingi ba titre mabete Cléboa mamone ala bo tape ba titre bien pour ça la pe ba biso ba artiste notre bota masike ça la biso évolution to évoluer na mamto sala donc c'est ça quoi partout dans les mondes base la keno bilogo zo bima toza précédé mais toza pro ya au travail pour te payer ça ba mélodie bien ba créer bilogo bien ba oza décider ba c'est peu là on a clôturé na yo parce que ba talo na ya Willy Moucheni l'éternel comme mondial tonto Tiamuna Palace Kenny Mbumba arme lourd le président Dani Chandou ba tala yo Cédric Yamadoye ya Willy Moucheni super code petit na bino yo na bo sente boss tetendai Jonathan Bolingi des fratries Kisbe Kabwika na bosanité masalanga Merle Lutumba Sédégué Fambondo et puis na bosanité bato bazamu ebele talaka na travailler sur ngeza toujours kuna bakombo kimi to za toujours to bosser j'ai toujours bien quoi c'est Dakar pour yo na bosanité Bilissin internet mondial ba vina ba Albert Lama serpent des rails ba HM Henri Modogo grand boss bazamu ebele ba Aris Ndinga Mbote do bazamu ebele quoi nga na bosser à la personne de Neymar Senté. Neymar Senté Anabiso, un artiste que vous l'avez connu à côté de Fabregas Maestro. Mais tout le monde a dit Sousa, tu as dans le studio. Est-ce que Aeko accompagné Kaka Nande Seda et moi habillé no Longwe Villanova te mais Ayo Sanan Makambuna ya wana yena Neymar Senté. Une question à suivre. Au moins, il y a Willy Moucheni l'éternel corps mondial aux ensembles. Nabiso, Georges Dikouma, le patriarche, Ngami Mobali Songe Ambeli, Maman Emiline, c'est Maman Likelema, Mami, il y a tous peuplé embêté, le merci maman. Alors, Neymar, c'était partout dans le monde. Bonjour. Bonjour, Prince Bakali. Boni. Ouais, ça va. Alors, plaisir à trop, j'allais dire, comprenez, parce que la question est tellement belle, on a bombardé, on a déjà maintenant dosé, on a nous, parce que on a mis Neymar Senté, et puis tu mangas la grande dame, boss lady. On a n'engue à Cléboa partout dans le monde, Neymar Senté a longé chez Fabregas. Premièrement, merci à Ndenge, Oyeli Susubilili, na CP Lipo, idéologie qui tombe à Zolanda, na Paris.
Bon, Neymar Santé so bomoni awa na studio na seda. Eza ke Moussa na biso to en plus ça polyvalent. Ingénieur. Oui, Neymar Santé est ingénieur. Ingénieur des sons. Ingénieur des sons aye kolango na chiki. Taninga ina. Obino to bomaka o ina. Te nga depuis Ethiopie, ba Uganda, ba Kenya, ina donc ba masa ba kuna ba évoluer. Meta ba tukuna ba pays africain wana. Bon, biso ko to sandu le ba parcours de betama. Na lobela ngote, na lobela ke. Tuza a na studio, Neymar Santé za rappeur ingénieur. Tuza awa tuzo sala album yende kona biso ka poseda. Alobiti asali moi ligablo na biso photo ya to betele nga tucha ba CT, tucha ke ba tengai. Parce que bino c'est comme si groupe ba misemo ya ndenge ya Fabregas ya Villanova ba yemeza yo moko. Soki na lobela yo biso parce que Neymar Santé a ye moko te. Na kati Neymar Santé, il y a des esprits de Dieu. Le esprit yanza mende batambola na Neymar Santé. Neymar Santé ta lobela physiquement. Physiquement bo mo na ngaye yo. OK, d'accord. Mais alinga un peu to lobela moi physiquement parce que ça yo moko. Merci. OK, tous dans la studio, tous évoluer là ba Belly Bass, et pas Robino Mundebu. Yeba ko accompagner bino. Aza awate. Aza awate mais na boa qui est kaka. Tous évoluer ensemble. Na studio awa surtout aussi si mwana maya salima mnaye mais Neymar Santé ka non faut nanga ne nini ke ba play zali ne kapa bengi ndeko naye ba play zali monito concentré bino ba bat bosimbi Congo na musique yo soki lelo bat bazoyo ka musique eza bino na bite kapola la pongi ngala ndeko nayo malgré na changeant nzela bazoyo ka musique eza bino. Oui, nabi malgré na changeant nzela eza époque na biso nabi malgré na changeant nzela kapo na oya prochainement. Ah, Prince Bakali. Alors, Neymar, ça se passe comme ça avec Prince Bakali, l'espoir de la presse, parce que Clébois, Pichu Manga, boss lady et de la nation, les big boss, les véritables patrons, aussitôt dit, aussitôt fait. Merci beaucoup à toi de la nation, les big boss. Alors, Neymar Olongwe en plein succès, parce que tu ne fais plus partie de Villanova et Fabregas, maestro, clin d'œil spécial à lui. Olongwe en plein succès. Au bêtibas générique, où est cartonné, Fapé en dehors, l'ingoma mingi. Comme et kota diana mitou ya batu. Pourquoi Olongwe? Bon, Kimigane, Batassiman, parce que personne n'a encore une fois de plus, Jonathan Likompa, auteur Tigabiso, moi, crains. Ah vraiment na bosanaki paix à son âme ndeko nanga Jonathan Likompa obiki akufaki le 31 oyo donc eza mwana ye eza mwa moko boye tozwaki